Baindo, totelema, et c'est mon PC comme je suis banda qu'on a vu, et pas on a pensé aux zombie, pensa et belé pour la démission, et faire conscience, et mission, ouais, que la man a likanisi, mon corps, et pour ce son moto moïno, et qu'on a qui ça y est, ya outi wapi, ya komi wapi, peya zali kokende wapi, ya moto sala ka fort, mon colonna, mon colo. Ya kugenda ko yamba kabaye o nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ko telebisa tope ko la musa makanisi ya biso bande ko bomba indo kasi actualité makasi lelo to solo la masolo no chef de actualité ya mboka Congo mokonzi ya mboka lobaki lobby eleki na poko na yango et pas wana déjà ba décision mususu déjà bazwa ki ba ki suko bakisa to yebi mboka Kinshasa a dépendre ka plus mingi na ba province kasi lelo komi passe mingi ko no Kinshasa ko kene na ba province. Pour nini virus ya corona oyo ebeti biso lelo ba masolo peut-être moins mingi de l'actualité kasi mokolo mo lelo zo solo susu na moko mo pandisango invité na biso mokolo nde kontombele motale o soki na moins mingi o bazo ko soso ba bino ba ndeko na biso ba indo ezo ko apportera implice nde masolo na biso ko susu na bango nde kontombele motale mbote na biso mbote ndeko tambikoka mbote pena ba ndeko nyonso baza ko landa biso nde kontombele motale ba téléspectateurs à chaque fois tant on a ka manaka émission natambola ka penza na tout ba question ya ba téléspectateurs kasi ya mobela to bana kati ya ba masolo ezana ndeko moko na Nord Kivu ndeko na biso Jean Silonda nde asengaki na biso to ko kotuka ndeko ndombe botali ebola euti ebete ki biso awa ya kosakana te ekomaki ti nesika président Kabila ayaki kosenga kutu na seni mapona miesala mana ba province mususu kasi bandeko na biso ya Yumbi ba pema nanu ba landela nanu après quelques mois ne Yumbi akoya kosesa mapona beko kosesa mapuna to yebi ile kana ki ba producer ba récupérer ki ma interprétation kasi mutuna ndeko na biso zayi bena tina nini ndenge nini ebola o pe ebola o sala ki pe lelo maladie moko ezo wumisa te soki mutation ngo sengeli ya kufa panique on ba kino ba suite au peuple congolais sur lelo asala ki na ngote ba kino ba sala ki nyoso ba sala ki kasi lelo na makambo tali corona lelo kino nyoso zo banga ko mona ba zo tambola ba na biloko ba bombi na yini kuzo na ko lobela ngo ndenge ndia moto ko na kati ya masolo na biso par respect ba téléspectateurs o mkolona mokolo ba tinda ba shoba mituna neto mona ke chaque émission to ba respecter ka quelques mituna ba ndeko wana ki ndeko na biso na niveau ya Nord Kivu ndeko chansi o atuna ki mutuna malo be pe na ndeko ndombe ndeko tambi piscose na corona par rapport à Ebola, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Corona a continué na capitale. Capitale, il y a plus de 12 millions d'habitants. Oh, c'est différent. Tant que Ebola et Bandaka, tant que Yonso Yaka et Salamaka na province. Donc, on va dire qu'on est salé, mais pas ya Banyama Bandeko na biso, mais le lenge tozé concentré à wa le lenge l'activité zale ya wana na ville province à Kinshasa yango wana pour la mbala yambo épidémie moko ya makasi ndenge wana ekota soka zalaki pe bola wana o ekotaki na mopanzi wana ekotela awa bato balingi bazala be panique donc na ndeko na biso akomeli atunaki biso mutuna c'est tout à fait normal. Kinshasa bato bazé concentré l'activité zé ya kokangama et ko sala pasi makasi et ko sala pasi makasi c'est tout à fait normal au moins ka tango bisika tozai ko leka kala na ino 2018 wana tozai ko bisa bandeko ya Kinshasa o bazai ko loba moto soka ko pela epela guerre soka ko kote et il na soka ko inda tozai ko bisa bango bosenga ka guerre pona ino ko vivre guerre bandeko ya Goma ya mopanzi wana ya Beni ya Ituri tango bayoka ka bato ya Kinshasa bazé ko senga guerre balelaka e batendaka na conclusion tozali ko lobana bango po bato yo na ino ba viva guerre te yango bazé ko senga guerre le romoni et ça fait guerre te lobi to landaki chef de l'état lobi la République démocratique du Congo est en guerre. Au moins il panique. Mon goût des guerres à ma cité. Mais au moins il panique. Donc, peuple congolais face à la peuple mature. Peuple africain, il faut face à la mature. Tout le bakateka ka di charabia le quoi ba charlatan
corona na Kinshasa c'est vrai ba communicateur pe ba communiquer peu mabe ba communiquer mabe ba pesi bobangi ba pesi tension et pas ya bato lokola Congolais soit keloko nyonso na moi 60% ya kobakisa donc soko ze kobanga abakisi sous 60% ya kobanga soko ze eloko ya commentaire a commentaire sous na 60% soko ze eloko ya et puis na moyibi pe lelo moyibi pe bakisi sous 60% pour ba communiquer qui mabe ba prix pe ya biloko et bakisa sous na 60% mon donc ba communicateur peut ba jouer rôle na bango penza comme il faut. Baye on nous baza pemeni ya mokonzi ya mboko esengela ki ba communiquer kotali sa population makambo ndenge zali kotambolela kasi eza penza teningi to selela ki bango ba ko kosolola na population ndiko ndombele to kotisa kati ya masolo na biso ezali c'est actualité ya mboka Congo ya discours ya message ya mokonzi ya mboko wa s'adresser ki na population na mokolo malobi ya poko lelo bandeko baza na Kinshasa ba kobima Kinshasa te pour vana kana kati ya Kinshasa kasi to yebi ke lelo Kinshasa est le siège de l'institution. Kinshasa lelo to yebi ke Kinshasa lelo l'état a soka mbongo budget ya mboka mingi vandameli na Grand Katanga lelo Congo central Nord Kivu Sud Kivu de l'état za soka mbongo wana de soka bandi ko kabola chaque province ko landela ba dépense. Kasi bilei mingi zole manakati ya Kinshasa ils dépendent plus mingi mala moko directement na Congo central pe na Grand Bandundu lelo Kwelo Kwangu Grand Bandundu lelo autant on lelo batie Kinshasa ba yeba koninga na te ba kozaka na kati ya Kinshasa ndeko ndombele malgré ba ya biloko kolia ba bano sala ba va et vient impact service social des peuples congolais peuple wa des fois lipa aider ça chaque tongo peuple oyoyo azalaka na nyongo ya lipa pe une semaine ya 200 fois futité ba magasin tozolo na makambo na Lubumbashi ça qui a masango ça qui na 30000 malamon ko doublé 60000 et triplé 90000 pe nanga so triplé bongo peso mon on appelle sous pété tant mo bino bolanda ki mo konza mboka presque mingi ba décision sur mon zo bana na mingi na ba décision oyo et so wuta mingi na mikile poto o mona so ki président France alobaki boy premier ministre Belgique alobaki venir à Grande-Bretagne o mona pe ba dirigeant africain pe ba so ke na ko copier ngo nini peto ko senga na mokonzi ya mboka pena ba service nyonso oyo ba memelaka mokonzi ya mboka ba information oyo azola na biso na ngonga oyo maloba epai na bino tant que mopandisa mo pepe citoyen congolais matondo de kotambi na lingina ya no kwa citoyen congolais na zenga lokwa ko senga na chef de l'état po izene lokwa te ba ko salo oyo ekouta na biso bandi kondombele moins important na société moto atangi mingi te po bango ba zena ba conseiller o ba zeko ba ko détenir belé ya ba diplôme donc basé na eloko ya malonga te ya kutu epai na biso maintenant ko bolobi Congo central ba province oyo réanimaka chef de l'état basé na ba conseiller autour na bango na ba secteur nyonso secteur nyonso tango basé ko sala message to bazui mokano ya ko sala message lokola esalami na mikili mosusu décision ezwami to déclarer état d'urgence ndenge ezali déclaré na bamboka mosusu kuna ezalaki na suivi ya bamesure to ya encadrement ya vie sociale ya bato apparemment epai na biso esalemi bakopie kaka décision ingeta tokoloba maladie pour sécuriser bateau. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc voilà, nous allons aller là lobby, mais ce que vous avez tout makasi, vous avez le moins avantage que vous avez beaucoup de les sous ça. Donc autant bien ce que dit que vous avez ces maladies. Tant que vous avez la maladie n'a pas de prix, ça l'anzo to kolongono, so comme vous allez vous allez to kolongono ndenge. Vous allez vous pesa ba maladie boni na bon moina yo. On souffre d'estomac, on souffre d'attention. On peut la beri maladie à matama, on a quoi moto beta ka fanfare na bambole leki. Nzoka te. Donc tout le bagate kaka makambo oyo bango baloba biso pe to bandeli. Te. Tout bien un mécanisme ya suivi ya social ya bato. France, moto ya moi déclaré qui la France est à guerre. Ils ont Macron. Macron.
Macron a déclaré France est la guerre. Pas na bango. Guerre nini? Il y a virus et corona. Ingeta. Armée pe bimi. Tout le monde y a armée pe bimi. Bah c'est pourtant mon la là. Si ma a déclaré bongo. Atali peuple na il faut à vivre. Nous avons dit qu'il y a bango kuna basé na standing oyo. Ba konyo kwa makasite. Coupure ya maï ba yangote. Coupure ya électricité ba yangote. Biloko belé. Ba rupture ya internet kuna zaité. Malgré cela, Macron lobby ba kozwa gouvernement zo yango en charge. Loyer, téléphone, gaz, yonso. Gouvernement tu. Mais ah ouais pas il a mis sur copier décision. République démocratique ya Congo est en guerre tondimi. Pour finir ça mon père et comme yao. Bah tu peux baser ko kufa le autre commission a 45 ans ingeta. Mais suivi pour les constitutionnel. Bah il faut bazala na suivi bazala proche la population na bango ba assurer bolamu bien-être la population na bango. Et ça les mis tango balobi bato bakota na ndako bato betio c'était bakati bandila yonso to yebite Kinshasa lona kate Kinshasa produisa kate yonso yo Kinshasa zeko bikela nango eze biloko zeko uta libanda Congo central Bandundu ndezeko sunga Kinshasa et sans compter biloko pola oyo ba uta kango libanda batinda loso pola batinda Saint-Charles pola yonso eko yaka tango bakangi ndenge wa Kinshasa produit ça kate bamboka mosusu eko ça un peu difficile pour to ravita ya kabango Kinshasa ravita kani lait de beauté détergent savon mais bamboka wana ba ko vivre pour baser na aliment ya première nécessité baser na bilei awa to bangeli bato basa la victime ya virus mais to kokito ke la pelle sous virus mosusu. Si on examine mon bec comme à la montée, si on a les côtés de Makasi, virus bien monsieur robot, t'as ma maladie monsieur Botam Mekati. Un mois, et c'est 10 jours et c'est un jour bato wana ba ko vivre ndenge nini social et à peuple. Oyebi tolobaki awa na plateau na bino. Esclave alingaka sepelisa maître. Yango izena bamboka yoso ya Afrika. Naloba ndenge maître alobaka. Natambola ndenge maître atambolaka. Naseka ndenge maître asekaka. Yango bomona lelo bamboka yoso ya Afrika ezeko souffrir. Ba constitution na bankote ya bapaya. Ezeko prôner ba valeur ya bapaya. Bango kuna basala ki ba constitution na bango par rapport à la réalité ya bamboka na bango pe ya ba vie na bango. Biso to caricaturer, to copier. Le loto komi wapi. Le loto zeko sala ni na ma to copier. Tango virus wana ekuti. Ba mécanisme bango ba bandaki nango ya kutia na ba quarantaine ingeta to ko kotia. Mais ba disposition bango ba biso to zeko ko souhaiter. So et nous on est ça là qui mai au bon ça les simba au biso to malgré que nous zo bana to ça la copier to zo copier bango mais zo simba kate mon konango le président ko ta lobby a comité na niveau lobake regret zali par rapport à la décision du bosso ba kinoa ba commune secrétaire respecter de kotambi budget à la République démocratique du Congo il fallait que ça la 11 milliards et tatabani et kiti na 5 milliards to yebite et que simba to ba ko kita na 3 milliards ozolingo sala eloko oyo moto ya sala kango budget ya armée na ye et na plus de 200 milliards na yebite budget ya République démocratique ya Congo ko sala budget ya ko nettoyer ba wese ya France et en mosusu na yebite le budget na biso pas na bango za na secteur moko kaka secteur moko mais secteur nini pona yebisi bino que budget ya armée na France c'est plus de 200 milliards. Budget 5 milliards. Budget à 5 milliards, on est comme ça la budget il y a pour entretenir et pour WC na France tant. La toilette publique, la France c'est mobimba. Sikawa, bolingi bo copier ba décision na bango si facilement.
si facilement. Tant que bango bakotia ba avion et c'est ko désinfecter. Bino boloki ba partenaire pour yango langage à pays Afrique. Tozé ko luka ba partenaire, tozé déjà na 1 million. Tozé ko luka ba partenaire. Demain fala ki total. Omoni toloba qu'on construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Okotongelo ko ya mal ngate na mobanda ya mabe. Toyebaki mboka na biso eze pays pauvre soi-disant malgré bela ba minéraux tozé na yango. Tango bato wana babandi ko kanga ba frontière maladie bandi epai na bango tozali kosilani kaya liboso euti provenance à Belgique tomoni yango kaya mibale Suisse tomoni yango kaya misato États-Unis tozali kotala mais siko tokomi bobundisi maladie mosusu bokokela maladie mosusu peuple a respecté mobeko ya chef de l'État ingeta. Donc bazotia mibeko wana pona konyokola population te kasi pona kosunga kaka population yango pona bomo inebe ko kozala malamu kasi population so koma na likanisité ya bakonzi azokoka te kotosa yango zaki regret de kotambi mwana soka zeko nguruma batira ka mondelo te mwana soka zeko nguruma bakotira ka mondelo te banani soko ligyo edike mwana na yo malamu foko kisela ye maïze ba lokwa ba posa oyo zeko pekisa ye polo bana mwana na yo bali ya pepa ya batote faut pesa ka ebidia balata ke lamba ya mokuse te na miso ya bato faut sombela pesa ka ebilamba ya molai soko yo sombaka te okomi impuissant na mbongo na ye akomi kosala sentiment na ye yango moni ba parents mingi lelo na République démocratique ya Congo lâcha prise boaka éponge, c'est-à-dire a commis une incapacité ya ko éduquer moi na pas état mesure ya ko kokisela moi na baposa bolobi na bato ingeta observer confinement bato babimate mais moto wana fani na ndako banda tongo tipo kwa lete a commis na sécurité ventrale a commis na danger liboso na ye insécurité wane ambriyaka cerveau ambriyaka makanisi en tout cas soko azali na kulutu na ye moko quelque part azali na moninga na ye quelque part akosinye mobeko wana oyo koyeya te soko nakufia na ndako moto akoasiste nga azali te oyo koya eya confinement wana ekomi mpasi moto wana arespectaki banda tongo balobi moto abima te tozala na confinement ingeta mais siko insécurité ventrale tango ekomi asala nini moto azepe moto mwana pe ya mama na bango ya baboti na ye asala nini de ça il aura laissé ça pesi mon premier le biloko kolia ki pas voisin ma ke pas voisin pour yo baki bali akapa ya batote maze kolia te papa na zena nzala bali akapa ya batote papa na zena nzala bali akapa ya batote kuna baze ko balola mfumbwa so na mfumbo ze ko kota papa na zena nzala bali akapa ya batote okosutuka kuna dejo kuti ya melisho ko wima kuta ozena si oganga déjà et comme trop tard oyo telemisa mwana bandi kokanga pa ba voisin otila ki était ba mire ya sécurité pour ba voisin ba ko ba papa tika mwana lia na yaze na nzala okokoka to combien si kondomele si koto lo banini mibeko oyo bazo biso tozotambusa manango awawa eza mibeko oyo bakopie aveuglement epai bamindele ezobala na te na réalité na biso to ndenge nini esengelaki nyonso ebalana ingeta maladi yango bazotraite yango ndenge nini bazwi yango bazali ya quarantaine ingeta très bien bazali kotraite yango ndenge nini baye na ino bazwi yango te bazala na confinement ingeta bon kuna bayo batina confinement basali nini po ya bango bazali kosala ndenge nini l'état azwi bango en charge ingeta baapplike yango ndenge nini bokoki bokopie mosusu oyo mosusu wana botali yango te eza nini baconseiller moto bazokoma te na kokomisa mokonzi ya mboka na makanisi oyo bato ndenge justement badirigeant na biso bazali na problème bazali entouré bazali mal entouré bazali na bato bazali entouré kaka na bato bayebi français oyo bavandaka na mokili ya poto te bayebi kaka français bayebi réalité awa bayebi kaka français bayebi eloko mosusu te nzoka na français yango ezali koinspire bango plus na koyiba na kofoshaka bapa ya bachef de l'état président Félix Tshisekedi déjà lelaki lokola président oyo autaki kokenda président Kabila aze même pas na 12 personnes à travailler na bango président Félix Tshisekedi arepetaki ba même propos wana kaka na 2 ans na ina nena ndambo po amonaki yango
Mais comme vous avez parti sango boyebi, nenge sango zeko bimo. Okolanda kuna 15 millions, okolanda kuna 60 millions, okolanda kuna. Mais bambongo wano ezeko se volatiser, ezeko kenda na ba poche ya bato. Tango bati ba mécanisme nyonso. Po c'est obligatoire bato faut ba kota na quarantaine. Po maladie wana et se propager pour c'est dangereux. Et c'est normal. Très normal alors, bateau, il faut pas en confinement. Mais c'est sous très normal, bateau, il faut pas la prise en charge. Balia Bamela. Mais ma calculer dans nos têtes. Régime de loi, c'est une incapacité à couper ça. Maïna, na 50%, il y a habitant ya capital. On a qui bon moi sur disposition ni so pona ko misala bande ko mai bisika bazali ni bondolo na ki moté. Na monga ba chaîne ba radio pe le 200 na moins. Kasi ngapi on a yoka kité et pas ba konzi régie des. Mais na lobi na motuka moko ya citerne. Soko ba lobi pona mona ki mituka ngo mikolo leki eze soko 20. Et ko kabola mai chaque jour moto moko jo bidon 5 litres kena manda. Mais bato bazé na confinement. Mai yango bando tu la ngo ndengeni. Batili bango batio koti na bato les ko pesa mai na ndako. To bato ba koya ko wele le sou mai wana a supposer lelo na dolvo kita la luna se mai esala soko mbula mitano bimakate motuka ya citerne soko ekomi. Bato wana bako wela bako sala lokwa match ya vita na imana esiri bazé ko wela ko bimana stade. Mais bolobi na bato bazala na confinement. Bako tout à l'appel les sous. Tunanga mituna ya ntina. Po biloko mosusu ezeko tungi na mona ka kwa bato ngo par français balimbisa ngai vraiment dire bazé ba yaouli balimbisa ngai ndenge nini boko pesa ba mécanisme oyo ko yako boma bino moko mibeko na bino mayebi mana po mayebi mana ba robine comme na bato na bandako donc chasse ça donne un problème ya mai tata problème ya mai sérieux peso ko bazui di kanisi ba secteur ne ko kabola mai eze trop dangereux lisusu po bato bakoya ko wela mai bako swana po biso za kanelo ko wela te bato ba wela e moto soka zena nzala ya makasi atoti moteka moneno akotika akobanda kotunda mona lokoso mai wana te koya na quantité ebele ko kokabato lokola déjà bato bazena crise mai tamolai bako wela bako linga batia ba provision bako swana bako bwakela na soy mais malade yango bolobi soy bato balata nini bato nyoso bakoya wana bako za masque te mais yango tolobi tako bazé ko tia ba mécanisme au moins makambo mosu ba kumbia ngo na lombango sans ko raisonner ba téléspectateurs bozo penza belé bozo landa biso penza na ngonga oyo bo réagir na ba numéro za affiché wana tinda mutuna na auto kotanga yango to kotuna ndeko ndobele botale awa ndeko ndobele botale mutuna oyo tango nazo tala information ya ba paya esala kinga ipasse na motema avec so ina yene émission ko sala effort na tuna ndeko ndobele nazo non miyebe pa na ye. Chaque pays à niveau Europe n'est aussi sur le lobby. A consulter des classes. L'élite intellectuelle au bazar en gambo ya santé à batu. Pe na baye au bazar en gambo ya spiritualité. Surtout on n'avait pas l'ambition dans le monde de ce soir mais déco consultation. Il y a l'élite intellectuelle pour pas ça biso réponse il y a besoin de ça dans le monde de mon émoté. Lobby l'équipe au monde qui est États-Unis na mboka lokola Iran bazaki na tension et makasi. Mais au moment na guide suprême il y a des Iraniens qui ont la déclaration que grâce à l'élite intellectuelle, grâce à Batamayel, il y a Iran va doter Iran de la capacité de défendre contre l'armée nyonso et mokili. So biso awa wande kondomele. Beli tuana baza to bazati. Biso awa wa bayewe mili monu to soka ke Belgique aso ke consulter l'élite intellectuelle. Na ngambo bayamayele to homme de science perso ke consulter bayamilimu. Ah, na Congo, bato na bazalaka te po to mona kaka l'état ayeka ka lobby à part kaka ba mikolo ku tshoko leka to mona ki association ba ndeko na biso ba chef coutumier ba meke ko tele makoloba moi bodi ça so sokoli yango ça soki na ndenge ni ezo porter mo solution même moko ba dirigeant ba konzina biso ozolo ba ke baso copier makaba bindele mais sika na baso ko copier mo ndenge ni malobe pa ba téléspectateurs bo réagir na ba numéros affichés émission ba ino to telema ne kondomela botala za sorti ni mutuna na bino bola bozoli ba relation intérêt FM botin dans la plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 ils appellent numéro à WhatsApp de kondomela malobe pa na bibi ko tuna rangai makambo ba chef coutumier te oh tuna rangai makambo ya ntina
Mais ça, il va contribuer. Il va contribuer. Il va contribuer. La bodisa. On l'a dit. Moto azeko teka cimetière ya bankumu na ye. Wana obenge chef coutumier ba teki ntoto, ba teki mabele. Ba kendaka kuna na beni pona na makambo ya Ebola. Et si sur le plan scientifique. Oh, ba même soko ba mafuta mbila kuna soko na ba makambo. Donc on va ça comédie de n'importe quoi. Ndeko tambi tango bozé koloba ba homme politique basé ko consulter ba intellectuel té nani n'est intellectuel pas ya biso osé contrôle intellectuel est monté ko maniola français malamu monto tangi malamu mayebetelo ya papaya nzoka ndeto lobaka bato yoso basilisi na bitelo ya papaya basé bato yo basé ba auxiliaire ya loposo pembe baselemi po basunga loposo pembe kokisa baposa na ye Iran a contacté na baye batangi etelo ya libanda te a contacté na baye iranien na ye omoni socle officier wana homme politique na kati homme politique na kati homme spirituel na loboko ya mobali homme de science na loboko ya mwasi homme spirituel moto azui moto ayebi tango réel tokomi na nini esenge bala na tango wana lokola homme politique motaze na milia zeko exorcer zeko ko diriger ko poussa makam donc ko sangisa homme spirituel a commissaire homme politique lokola ye motaze ko tindika abundia luki makoki oya ko commissaire homme de science akokisa homme de science tanga zeko so makoki pas homme politique aluki protection ya homme spirituel. Pour ça là, mbinga tena maya kozona homme politique, cercle officier. Yango ba mendele bazo sala. Yango wana spiritualité. Yango wana spiritualité ba yebi. Ba mboka yonso longwe awe pusi yao, batamboli na principe wana. Oya biso. Nanya lobi na molimo. Te. N'importe qui soka continue na tourner na bureau et pas chef de l'état akoloba mayo et ses policiers. Ba comment na ba pire petit. À cause na conseiller matière mais conseiller wana à part matière wana a conseiller na matière mosusu. Mais tant que vous avez conseillé dans la matière spirituelle à chef de l'État, vous avez conseillé dans la matière songolo à chef de l'État, vous avez maîtrisé la matière. Conseiller en matière spirituelle, dans la spiritualité. Vous avez une spiritualité. Vous avez conseillé bisala sala, bicharabia. Il y a toujours faible. Donc ma solution est pas si nabiso to lobanine ba continue ba kozana incapacité ko pesa biso la solution basa incapable pour nini basa incapable ndeko nanga itambi tozena ba minore tozena bumengo yonso tozena caoutchouc tozena coltan tozena iranium tozena yonso yo mokili zena ngoposa yonso yo pe voix misi mokili Inde pas comme alors Inde pour y aller pas na biso Belgique pas comme Belgique pour y aller pas na biso bamboka yonso pour y aller et pas na biso ba tu makoki ou dans la nuit de temps élite intellectuelle les obima de génération en génération na ba secteur yonso bato basilisaka na médecine bato basilisaka na esika bato basilisaka na et si to salini so batikeli biso diamant lelo marché diamant kufa oyebi poni po ba comptoir ba libanais ba tikaka kopa diamant po ba comptoir na tango yonso ya Mobutu la majorité ba comptoir 90% ezaki ba libanais tango batiki na bango diamant yo ça na diamant mais tout ça dans la classité des contrôleurs justement là yango na lobi neza ini lo ezali yango na lobi igo ezali awo ezemo ba lista ba yese ezali ba IPC ezali ezemo tuna fotuna bandeko balandi oyo yoso basisi na ista esi basali azeko sila basali na idiot diode utaka na mabele tozena mabele bankoko na biso samba titre honorifique bato bazeko toalelo balambaka cuivre basalaka ba milunga ba câble ba bracelet basalaka ba transformaka or basalaka ba kopo basalaka makonga makwangola basalaka yonso basalaka na posa basalaka flèche zena singalian basalaka tout bakendaka kotoka mai bazena posa komela mai bakitsa motema mai basalaka yonso mais lelo combien de générations ici bete soko
homme politique à kokenda ko consulter homme spirituel bah comme c'est justement maïto tangeze ya bisoté système éducatif faisant système éducatif faisait mabé donc homme spirituel nous a un devoir et repère ça homme politique même dans le système n'engin boke kotana ne tata homme spirituel à orienter homme politique na nyonso homme politique est en train on a homme de science comme c'est le résultat yamai batali saki nzoka ndebo komona biso awo tozene loko to sala kate oyo en provenance ya homme de science mais tous on a 5 ans tout le temps consulter dans mon konzi mboka ba confesseur religieux de belé ba que nous consulter mon konzi mboka le loko to pasteur belé mbazana sima mon konzi mboka tous on a fait ma déclaration là-bas bon bazana elle a molimo ne kondomé le botal 5 ans j'ai parti politique et catholique oh ne kondomé ça moi ça la politique tata 5 ans j'ai parti papa la mission molimo ça la politique était parti politique soka bango balobeli maye ya bonzambe bando yeba 5 ans centre interdiocésain faut bâtir premier ministre bakaina mokanda papa Tshisekedi tikela kabiso lettre na kombo na so yoka bango na makaba bonzambe 5 ans te to respectaka bato balanda kabiso na makambo tango tolobeli spiritualité sokokotanga vraiment catholique okokotanga vraiment 5 ans okokotanga vraiment l'église de sommeil ni bazana ngambo bonzambe te ndi kondombele yo kolongola bango selo ba makanisi na yo to ndenge nini to bango pe na bandimi na bango ba yebi ki bazana ela bonzambe raison pour laquelle mokonzambo kazo consulter ka bango po yeba nini na kati ya mboka zo tambola te na ninga molimo ningo zo lobelela wana ko tambi evitaka ko yebisaka ngana manaka na yo ke bato yonso ba yebi bato yonso bakoki ba yeba me ba yebi mabe bato yonso ba yebi ke Maria doit se na molimo mosanto me ba yebi mabe bato yonso bayebi ke Yesu abotati apala te me bayebi mabe bato yonso bakoki bayeba soko Yesu nde mwana moko ya nzambe ya mokili me bayebi mabe po bato ngo bayebi kaka ndenge wana Yesu mwana moko ya nzambe soko lobi na bango ke baleki ya Marie bakobenga nzambe semeki bazomeli te bokoki oyeba me boyebi mabe source d'inspiration, source ya savoir na bino et unteli wapi soko source à savoir na bino zelo kuta c'est que boyebi lokuta la preuve en est botala mboka na biso botala Afrika bayebi nini source loko les mabe koyeba wana ezeko demeurer mabe Afrique yebi te kenda wapi Afrique yebi te sala nini ba dirigeant na biso makambo bo ndo mona kaka soko Europe asali boy te pas na biso to copier ce qu'on va passer libre pas une ambition de copie. L'Europe a kangi va championnat mais c'est de Kangakia. Mais maître la kangi, il est esclave pour ça. Maître la kangi, il est esclave pour ça. Nekotambi maladie au coronavirus est paralysé mon kili. Tant mon son a dirigeant na biso fera qui va comprendre. Le corona et ça dit combien de jours pas une ambition pays pauvre, pays sous-développé. Combien de contaminés? Bokanisi baza koloba 45 wana po biso toze mayele ya ko maîtriser ngo po bato mosu balobaki baze na quarantaine ngana moni bango quelque part nombre de jours au corona et sali et pas ina biso o toze na 45 personnes et c'était pour des raisons sécuritaires toze na ba garde-fou total mikolo wana na France bakomaki na combien de morts mikolo wana na Italie 5000 morts plus de 5000 morts. Donc il y a un moment déjà maladie yango ezeko banga nango oh sans que bato basale la ko la zo banga ne ba congolais maladie yango ezeko banga nango na ino non seulement ba congolais mais ba hindu oh au Mali petit sikone koti bazeko silika bolo bateke zeko zo ba hindu te ezeko banga ba hindu mboka nini ya ba hindu zena sécurité ko leka Italie mboka nini ya ba hindu zena na technologie ton la médecine collègue Italie. Et ça la Fox c'est moi que ça là qui est malade ou ne banga ba indo ton décondombe. Et banga ba indo bango ba si frein de descente. Les mêmes malades autant de jours c'est en Italie peut déjà la carte à Congo. Mais en Congo le tout ça parce qu'il y a des morts. Ceux qui troisième mort parce qu'il lobby. Mais 45 bande qu'on se base à contaminer. Mais en Italie plus de 5000 morts. Ba raison penser ça ni. Tolo ba vérité balo bana bisoté ba maîtriser maladie wana sur le plan scientifique. Tozena ba scientifique a waté. Tozena ba médecin té
la preuve on est ba médecin yo so ya awa so ba kei libanda bazala ba médecin te babandelaka classe babandelaka mais kuna siko yo babandelaka te tala ndenge zeko beta bango toze koloba na bakolo toze koloba na bakulutu soko poto asali eloko oyo soko eloko asali eloko oyo biso mpe toza na ntango ya koetide yango balesaka biso bisuka ya dendo ndeko tambi omoni lokola tolingi kokopie lokola tomitika il faut batambusaka biso nakolika lelo na Italie bakoki okoma ata na ba 7000 midinda ya bato bakufi na coronavirus oyo ekoyawa basouvetima na bango mikadi na bango lokola tolingi kokopie lokola biso to ya moto kolata ngombala mais pour nini bango mpe basokoli te bamila tele kuna pour nini bango mpe bamisokoli te bamila tele kota kosali te ndeko ndombele omoni makambo tolobaka mais pour nini osala te pour nini osala te nesongi nzela akomelaki bango mikanda ntango akomeli bango mikanda informe na badirigant na biso alobi esika tozali kokenda mikili ya poto ekobetama soko baye kosenga biso pardon te soko batiki bino libre te bakobetema bakolandisama na makambo yonso ya mabe ya mokili nature ekobeta bango oske badirigant politique mpo balobaka les hommes passent les institutions restent soko mikanda wana ekotaki na ntango ya président Kabila na 2017 azali homme akei bainstitution etikali et je supposé président Félix Tshisekedi ti lombo ntango ayei akuti azali nango na mesa na ye ya mosala mpo kutu bango bakimi te mais passation civilisée ya pouvoir akuti yango asali na yango nini ati litoi asali na yango nini akokaki te kosoralie lisusu kuna mpo ayebaki akutaki balobaka biso tolobaka ata yimbwa na yo kobokoloko soko opesi ye bili akotia solo mpo luka sosolo bilei wana eze esembo bilei ya malamu to te ayaki akuti mais dommage tozali désolé président lakisi phase moko ya kozala be christianisé na pays laïque akuti bamusulman il y a des présidents et des sorciers, des musulmans, banani, mais jusque là, président n'a pas la biso, bino ba musulman, bino ba religion africaine, bosé pas ton engagement. C'est que ça, le pas si tant ozo, tant nous ozo le mouvement, vous avez dérangé, nous mettons aux hommes mon consembo à participer dans la messe mort église catholique, tout, dans culte mort de l'église des réveils. D'accord, tant bingai na uti, soko nzila ya romponga banazeko kozonga na moni libulu etimuki kuna na yebisu yo chauffeur ndenge ozeko kenda kuno kozinda libulu etimuki kuna tema to mangongi ngesa nga motema pasi na nini religion africaine yebisa bango soko bosambeli Yesu mboka konyo kwana bongo soko bayo kite biso to sa motema pasi ni bango mokonde ba konyo tipo nongo le belango tolobaka c'est comme ndeko tambi tolobaka yambo makambo ekoma bapesaka mwana toli yambo akota zamba to yambo akenda mabina na oyo auti mabina ozesu neloko pekisa te po sabini kamulango esi abini lisebu si abini charanga yonso esi abini kuna alei na misuni na mikwa nyonso ameli oze neloko pekisa te yango biso topekisaka bahome politike na biso yambo bakenda président Félix Tshisekedi ntango asali stade de martyre ya yambo mongongo ya Pembakalunga ya le très haut wana Pembakalunga on est monde spirituel ya biso bayini elobi na bango à chaque fois boko sangana bo dédié mboka o na Yesu ekozala suivi ya ba malheur e ba moni yango mbule beti ezindisi nord ubangi sud ubangi ezindisi Kasai na Chokopunda ezindisi Bandundu Congo central awe pai na biso Bila pe balo sa mona basala ka ngoto ningi nindi ko ndobele poto ngosolo tango bo lancer appel faut bila pe zanati après avoir lancé appel les Kamboboy te disais ki mbongo pa mboka mo pa Yesu na par exemple avant 6 mois le lot ça dit 6 mois bila pe sini et ça la rappelle tout ça la sambeli na bango yango ndé biso to ko profiter lelo ko ebisa chef de l'état chauffeur ba ko ka biso te to ze mwindu to ze ba to zanga ba diplôme na bomo ina biso. Mais nesika to komi lelo chef de l'état bakoki lisusu te kozonga ata na église moko po bango yonso po chef de l'état baya koloba na biso 2020 année d'action
ezalaki maye ba pasteur balobaki na bango bapesaki bango assurance année de bonheur 2020 basali ya soi-disant balakisi bango 2020 année d'action mokonzi ya mboka oexcele okokende okopusana na liboso makambo nyonso kozala malamu na baepe balalaki na baveye wana bayebisi bango année de bonheur, année de mariage, année de prospérité. Même moto atikali koyebisa chef de l'état te keba année de corona te wana malobi te année ya nzala. Mais tina nini mosali na nzamba alaka azwaka totolakisa yango cercle officier wana ntango tolobi te basage bato ya mayele bakulutu ya mboka bango bakomonaka lobi esika tozali kokenda nzala ekokota bosala provision ya bilei bato babakisa makasi na kolona tolia moke totekisa lisu biloko te tobanda kobomba balakisi biso mokili esika tozali kokoma epidemi moko koya tosangisa bato ya mayele yango wana eloko ezangi epai na biso nzoka tozali na moto wana oyo amonaki ke erope ekobetama nesongi anzila fumukusuki ya mosala mpanda na ngola 3 ans avant amonaki Europe mutu nyonso bazali kosemoke na bango bato bazali kochola na ba réseaux sociaux Kabili tala moto Kabila oyo totamboli na ba maigre possibilité fona kenda na loba na Angola comme la bande ya Brazzaville comme la boy ba dirigeant ba yeba ke Europe ekobeta pona ngambo moko ya spiritualité africaine ba monaki ko kweya wana ya bato wana ndeko tambi oyebi biso tolobaka na religion africaine bazali kotala mpe bazali komona lelo tozwi bamécanisme nyonso tolobaki awa na ebandeli kuna batie bato na quarantaine ingeta batie bato na quarantaine batie bato na confinement ingeta a prise en charge biso ezi ete mais kuna mpe bamédecin na bango ntina processus ya koluka vaccin ya virus wana epai na biso mpe tozali kozila so bango batui nde bakoya kovaccine biso confiance ezalaka te mpe bayamayele biso tonenge mais touti koloba batangi nini mbula yonso bayaka kopesa biso vaccin ya polio est-ce que biso moko tokoki kosala vaccin yango te soki réellement il faut ezala yango nazoloba moto atangisi bato wana eza l'état so ndenge nini l'état aza na susu confiance ya kopesa bato wana po te bakoka kosala bamakambo ozosenga l'état yebaki te esengaki nini atangisa bato ya science yango tozali kolimbola soko l'état wana zwa maye wana makoki na mokili ya molimo na bango appui spirituel tolobelaki na émission leki bakotatone te bakotambola boye longo bani maître azali kokweya moto asungaka ngai azali kokweya azali kosila bapreuve bandi komona yo se prépare bankoko baloba yeba talo ya kwanga ntango mama na tata bazali na bomoyo biso mpe tolobi na badirigant africain boyeba talo ya kwanga lelo po Europe batata na bino soi-disant baboti na bino batikali so na ntango molai te ya kovivre basili frère na descente après virus oyo ekozala te comme avant wana basimba ngo na solve tozoloba nini guerre économique ekolanda baguerre ya minduki ekolanda baguerre mpe ya badomaine nyonso ekolanda bamindele mais oyo akoya kosunga ya kozwa wapi soko ye moko akuti kotouche fond ya économie na ye bandeko bazali na mikili ya poto tozalaki kosala bamanaka fumukusu bazali kosala manaka boya koinvestir na pays boya koinvestir na mboka boya koinvestir na mboka boya koinvestir na mboka bazali kochola bazali kozomela bazali komona lokola théâtre bazali kolula kitoko ya poto bazali kolula babâtiment tozali koyebisa bango na bamanaka mingi mpe poto ekotama te o baimmeuble ekita likolo ekoya te ezala transforme moke na kosala ya bato te bato mosusu bazali kozomela biso mboka na bino wana afrike na bino wana bino bakobonga lelo mais sika tokomi après virus oyo na bango bakomona ke vie sociale na bango ekobongwana lelo bakomotinda bavideo mondele atali na italien oyo aze touché na coronavirus na moindo alobi na moindo oze prioritaire te mpona soigne yo lobi mpe bakoloba bango nango na bisika ya misala na makambo ebele baya komibomisa bakosana te fumuki mbango atikaka bilaka ebele bakokenda bakobosana na balangue maternele na bango wana fumuki mbango alobaki ebele bakozonga na basanduku
basusu bakozonga bino bolinga bozala parmi baoyo bakozonga dirigeant na biso balobi l'heure grave po dirigeant Europe balobaki l'heure grave te ntango so dirigeant Europe bakoka koloba l'heure grave epai na biso heure eza grave te po lelo nazali kolanda etambo na malaria moto akufa so te na bamaladi mosusu na tifoide bakamaka biso bandeko ndombele tifoide malaria fièvre tifoide comme ezaleli kasi ezalaki esika l'état na biso s'engager davantage na esika s'engager na makambo etali corona depuis ekoti awa tozokenda so na deuxième semaine 3 mois mais barecense bato ya malaria na 3 semaines bakufaka boni sikawa ebembo ekufi na corona ne bembo ekufi na malaria ebembe ni ezali na bomoi ebembe ekufi na coronavirus mais mpo nini tolingi to privilégié kaka oyo ezokufisa bato esika moko mpo soko corona na 2 semaines to 2 semaines na ndambo abomi 3 mais jusque là tokoki toloba malaria aleki na makasi mpo malaria na 2 semaines amemaka biso mosika koleka amemaka biso na banombre ezali kokufa na Italie. Donc le est très important par rapport à bandeko na biso baza na mikili ya bapaya ke fumuki moko atika message moko to prophétie moko boba bakena mingi bakozonga na basando pe on peut explication moko exemple moko lobi ke et comme que bana nesika ke mundele ayi po ba traiter pe moyindo pa po ba traiter ba big priorité ça na mundele et ça danger pour bandeko na biso baza kuna tellement basaleli choix naturel okomona te corbeau adwa mwana ya corbeau po alesa corbeau na ye corbeau mosusu to akenda kozwa mwana na zala ya corbeau aya nango na zala na ete soko bana ne bazangi bilia akei kotambola koluka basoso ndenge apikoli epa ya soso ezeli sumu ta koyebisa nzambe me yoti yaki mana liani so na lebe espèce nanga bakosili nakoki nasila te eza logique lion koluka mboloko ezeli sumu te bango pe nandeko na ye espèce na bango na moyindo akosakrifie yo fo batela espèce na bango c'est naturel ntango bazali komona biloko ya ndenge wana basosola bayebake bango pe bazali na mabele na bango oyo bakobatela baespèce na bango pe bazali na mabele na bango ekobatela baespèce na bango bandeko na biso mpenza mingi bosomi na mikili ya bapaya botala Europe nesika komelelele botala en dehors ya virus oyo économie Europe lelo comme dépendre plus mingi na babiloko ezouta Chine lelo na kati ya Union européenne au président France azolobaka hypocrisie makasi ekomi korenie kuna ekosakana te bato na bato bakomosala l'effort ya koluka protection na bango bazoluka susu bolamu ya Europe ensemble te mpo na yo moto moyindo ovai na bango kuna bakokobaka kolinga yo ngonga yango oyo nanu babetami makasi te na bino babozwaka libako mokona mokolo kolandaka biso na benzela betano mayonnaise, chocolat, hamburger, et embrouillé bisoté. Tata maman vous tire la branche dans la manaka na biso ba tout élément chaque lundi na ngonga 22h puis chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision na radio bo na biso chaque mercredi na ngonga 21h puis chaque vendredi na ngonga il y a 22h au fréquence ali 89.0 bande kopé bozo libako ko na biso banzela ya Congo central matondo mingi na bino boko bakotika la biso ba mituna ya moto bande miso tuna ka ba mituna na bino na nzela ya WhatsApp o ezali plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 botine la kabino to no ya bande konu so no tuna ba mituna na nzela ya cadrage to zaki na ndeko na biso kwa ku wasonga ki biso na nzela bilili pe na nzela ya réalisation émission mokolo molelo zaki na 9 lumière ndeko ngala pe invité mokolo molelo zalela ki biso ndeko ndombele botale pe na nzela ya présentation zaki ngai ndeko na bino tambikoka kimia nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali koya.